Triste nouvelle, triste réalité. Communauté na biso théâtrale, matanga na matanga. Matanga ezotika bango te. Matanga ezotikela bango espace te. Kolala kolamuka matanga. Toke na gauche matanga, toke na droite matanga. Matanga na matanga epai ya ba comédien na biso. Monde na biso ya maboke, batu na biso ya maboke, batu na biso o basepelisaka biso, batu na biso o basekisaka biso bandeko nanga, matanga ezokota nango kaka. Matanga ezokota kaka. Ezokota nango kaka na vitesse moko bandeko nanga, pas possible. Salut, salut, sœur Bouchou, bonjour, bonsoir. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez suivre Étoiline Inès TV. Comme ici chez nous, la famille, c'est le matin. Permettez-moi surtout de vous dire bonjour. Si c'est le soir là chez vous ou dans les après-midi, permettez-moi de vous dire bonsoir et pourquoi pas bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, biso yeyo lisusu, kandenge tolobaka na biso chaque jour, que non, ce qui bomoni vidéo ya sika, c'est que makambo pe ya sika eza. La famille soki ya koloba eza te, bomona Étoiline Inès TV te, bomona vidéo te, bomona notification te que non vidéo ya sike koti. Mais soki bomoni vidéo ya sike koti, c'est que ya koinda eza, ya kobeba eza, ya kolelisa eza, kandenge ezalaka na système moko ya kitoko. Bandeko nanga kandenge na lobaki na ebandeli, ndenge eza boye na cadre ya ba comédien na biso, batu maboke, batu na biso o basekisaka biso, batu na biso o basepelisaka biso, batu na biso o bachangeaka surtout et encore ba imer na biso. Na minute oyo baza na matanga mosusu, moko ya ba comédien akufi lisusu la famille. Na kobanda ane na ba matanga kilikili. Avant tokota kuna topesa bino ba cause nyonso oyo ebomi ndeko na biso, ekozala bien nanu toya ko sensibiliser batutu, parce que toyebi que chaque fois que totiaka vidéo bato asika bakotaka, alors toyaka toujours et encore ko sensibiliser bango. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible, et pourquoi pas chaîne ya bana nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka, ezalaka bien soki ozolandaka biso, zala penza ya kovanda. Zwa penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucré na yo pembeni. Soki tozo beta masolo ya sangwa matanga la famille, moyen toliaka ezalaka te. Donc lelo tokolia te la famille, toza na matanga, tokomela na biso kandenge to mela wana. Et puis tomatisika volume. Tosali pe partage la vidéo oyo na 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Na ba WhatsApp na biso, na ba Facebook Messenger na biso. Pourquoi pas na ba groupe mosusu ya Facebook. Et osunga toujours et encore Étoiline Inès TV akende liboso na système kaka ya tokoso makasi. Grand merci na balandi nyonso Étoiline Inès TV, ba o nyonso bazwaka ta na bango pona kolandaka biso. Grand merci na ba remarque na bino kandenge bopesaka biso, yango nde esalaka keno to bonisaka misala na biso. Donc yango topesi bino ba merci. Merci mingi na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore na biso.
wana na kombo ya Jésus Christ de Nazareth ya kotikaka biso te tomata tokita akozala toujours elongo na biso na système moko ya bien. Bandeko nanga pourquoi na lobi matanga ezokota kaka na batu na biso ya maboke, matanga ezokota kaka na monde théâtral. Pourquoi na lobi bongo? Bandeko nanga ka na mois ya janvier oyo ndenge to bandaki. Na mois ya janvier oyo na côté ya batu na biso ya maboke. Papa ya Sylvie Eseka akufaki, si je ne me trompe pas, c'était le 4 plutôt, les 4 des papa ya Sylvie Eseka, comédienne na biso ya famille Libota. Papa na ya akufaki. Toye kovanda ka boye après 2 jours, mama ya papa Ibutu ayepe kosala nini kokufa. De l'autre côté, toye kotala pe semeki ya papa Dingombe pe autaki kokufa. Toye kotala pe papa na biso Yandi Mosi, kana ye ekomi somo bamemaki ye kutu na Afrique du Sud pona ba traitement santé na ye eza bien te ata moke te. Et toye kovanda lisusu sango mosusu eye kokweya matanga surtout na bandeko na biso ya théâtre. Yango tolobi mois oyo to année oyo ya 2024 eye na basangwa matanga pas possible na bandeko na biso ya maboke. Don na minito ba olela kolela ka kolela. Kote mosusu batali papa Yandi Mosi pe aza na hôpital. Bandeko nanga wana nyonso eosalaka pasi penza na motema. Sango na biso ya mawa eza na ndeko na biso ebele ya batu bayebi ye. Abanda pe ba théâtre kala ajwaka pe na banzonzing mingi makasi na kombo ya Mami Kanku. Ebele ya batu ba mesana ka kobenga ye Mima, ba mosusu babengaka ye kaka MK, yango kombo babengaka ye. Bandeko nanga ndeko na biso oyo ajwaka na ba groupe na biso théâtral. À part ça, ajwaka pe na banzonzinga, bino moko boyebi mikolo yende somo na banzonzinga pe ajwaka. Et puis azalaki pe chroniqueuse ya papa na biso Adolphe Dominguez. Azalaki chroniqueuse na ye bando lobela papa Adolphe, tonton na biso Adolphe Dominguez mingi makasi. Azalaki pe chroniqueuse et puis comédienne na système moko kitoko. Comédienne penza ya tongo abando s'incarner kon s'incarner penza na ba rôle na ye, rôle yonso babando pesa ye abandaki na ye kokota kitoko. Sikoyo cause ya liwa na ye eza nini? Ka ndenge toyaka soki tomemeli bino ba makambo tolingaka pe toya koyebisa bino ba cause ya liwa nini esaliki akufi. Eske abelaki to ezalaki pasi ya kobota parce que toyebi ke la plupart a basi mingi kokufa omona kayo pasi ya kobota yango ebomaki ye akenda kobota yango akufaki. Ba cause yango Étoile Nines TV akolinga apesa ba cause ya liwa ya comédienne na biso na kombo ya Mima, Mami Kanku, MK Mima, ba cause ya liwa na ye. Bandeko nanga avant tokota na ba cause ya liwa na ye ekozala bien na nous Étoile Nines TV aya kopesa mwa bambote, ezalaka bongo so to obeta masolo bongo to pesa ka mwa bambote na bandeko mosusu o balandaka Étoile Nines TV. Na pesi bambota liboso na Linda Bukulu depuis quelque part. Bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampovisa, na pesi bambote na Madame Bijou depuis quelque part. Na pesi bambote nanga na ye moko Noko ya bana tonton héritier Yola, na pesi yo bambote. Na pesi bambote na Madame Sidonia Siala depuis quelque part, wana opesa bino ka bambote ka ndenge ezalaka. Bambote nanga na Mama Germaine depuis États-Unis, bambote nanga na Mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal, bambote nanga na Anna Mbonzo, Juliana Mananga, Pasi Kalonji depuis Lubumbashi muswali ya Tongo. Baswali pe balandaka ba émission na biso ka ndenge ezalaka. Na pesi bambote na balandi nyonso ya Étoile Nines TV. Mama Tina depuis France, Mama Joséphine depuis Hollande,
Maman Myriam depuis Belgique, Maman Myriam depuis France, na pesi bino bambote kandenge ezalaka na système moko ya kitoko. Bandeko nanga kandenge na bando loba, ba cause oyo ebomi to ebomisi comédienne na biso eza crise ya tension. Mikolo bandeko nanga crise ya tension ekomi somo na niveau moko pas possible. Crise ya tension yango ememi ndeko na biso ya mwasi comédienne na biso ya tongo. Azalaki na ye bien, eza te ki abelaki, eza te ki salaki boye boye te. Crise ka ya tension akwei boye, mbala moko ba memi na hôpital, et simbaki ba forcer par tous les moyens pour que e simba, mais malheureusement, et simbaki nango te. Nini epusaki keno, comédien na biso a piqué ba crise wana. La famille. Premièrement, eza na ba réalité ya vie, hein? Ba réalité ya vie. Bino moko bomona mosusu oza na poso sala boye, omona ki makambo na yo ezo simba nango te. O se forçaka monike, ça ne marche pas toujours. Na ba kwa nyonso essayer ndenge baninga mosusu bazo essayaka. Mais na côté na yo ezo simba nango kaka te. Et puis ça ka déjà pas si moko pas possible. Et puis des deux comédiens na biso abotaki na ye bana 3. Sur bana 3 wana azaka na ba jumelle mibale nyonso bango nyonso mibale bazaya basi yango tobengi bango ba jumelle. Bango nyonso mibale basi bana na ye tala kaka mama nyonso soki aboti surtout bana basi na mutu na ye na makanisi na ye atiaka toujours que non bana nanga oyo un jour babala ba honore penga bazala mpe na bandako ya mabala ka ndenge ezalaka pour que ata soki na koli bakokengela ngai bakozala na ngai bakozwa soin penza na nga na kitoko nyonso. Mais malheureusement c'était pas le cas avec notre comédienne. Rêve na ye ekendaki nango na cauchemar ka ndenge tolobaka. E yaki kosala keno bana na ye ya mapasa bango nyonso mibale bayaki kotia bango zemi. Bayaki kotia bango zemi kutuna mibale ya malonga te. Suko na zemi na bazemi wana imagine bana nyonso mibale ya mapasa la famille. Bango nyonso mibale zemi. Nde esalaki mama na bango qui est notre comédienne oya tiki biso esalaki ye pas possible na motema. Bino moko boye biso ki déjà moto azo tambolaka na ba stress wana ba souci wana ke ozongi bandeko nanga la plupart de personnes bakoma aka na esika oyo comédienne na biso akomaki. Surtout soki basusi wana to ba makambo wana oza na mutu penza te keno okoki kobetela lisolo peut-être apesi ata ba parole moko d'encouragement ozaka na batu moko oloba bongo ozolela ye pe azokondanaka bana baza bana mabe basali mabe bandeko nanga basusi wana travaillaka mingi pas possible mingi penza. Basusi wana nyonso ya bana nyonso mibale batie bango zemi. Basusi ya ba réalité ya vie kandenge na utaki koloba. Bwana tout ezaki na mutu na ye bando travailler mingi pas possible. Yango esalaki keno comédienne na biso akokaki lisusu ko supporter te. Ezalaki vraiment ebele o ba anglais balobaka is too much. I can't take it anymore. Donc ezalaki totalement et encore ebele. Yango esalaki keno comédienne na biso ayaki kotika biso. Nos sincères condoléances surtout à la famille biologique de Mami Kankou Otobengaka Mima MK. Nos sincères condoléances à la famille artistique. Batu nyonso ya maboke toye ko présenter Étoile Nines TV. Aye ko présenter ba condoléances na ye kandenge zalaka.
sincère condoléance surtout na bafan nyonso ya ndeko na biso ya comédienne na biso. Étoile Nines TV aye ko présenter ba condoléance na ye na ndenge moko ya bien. Toyebi ke moment oyo ezalaka moment moko difficile, ezala na famille, ezala na place ya musala, ezala na bafan, ezalaka moment difficile. Quand ndenge na lobaka mosusu tokoki koloba ba nyonso ya mokili, mais la seule personne, l'unique personne oyo azalaka na ba capacité ya ko consoler mitema na biso ezalaka Nzambe, le Dieu de Nazareth. Ye kaka nde ya konsolaka biso na ndenge ya bien. C'est ainsi que alors d'ailleurs na ye kosenga ka Nzambe ya lola apesa biso makasi, apesa famille biologique, famille artistique, apesa batu nyonso tu makasi na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga, comme d'habitude, à chaque fois que problème eza, Étoile Nines TV azangaka batolite. Merci na bandeko nyonso o wasepelaka na batoli ya Étoile Nines TV balobi que non, Mama Étoile tolinga penza kolanda émission na yo du début jusqu'à la fin parce que tozwaka moi quelque chose ya vie kandenge ezalaka. Bandeko, je suis sûr que bouti kolanda ndenge tobeti lisolo oyo esali que non ndeko na biso ya mwasi lelo aya kotika biso. Je suis sûr que et je pense que message nanga ezalaki nango clair comme de l'eau à boire. Ezalaki nango clair ndenge nazo expliquer. La famille, monde oyo to vivre okita omata ezakaka mokili ya makambo. Wana totiaka ngo deja na mutu. Ozala mutu keno osambelaka, ozala mupagano. Donc tia yango na mutu place nyonso ozotambola keno monde oyo tokomi ko vivre nango lelo eza monde ya ba makambo, eza monde ezoya na ba surprise ebele. Yango ezalaka toujours bien. Ce que moni peut-être que non, naza nanga nanu marié te, bien que na bota bana. Zalata na moi mutu moko boye, moi camarade, moi membre à famille, mais mutu wana sambela nanu pa ya Nzambe, azala mutu moko ya bien parce que mokili eza ya kobeba. Eza mutu nyonso tute ke non okoki kokende obeteli masolo. Eza na batu mosusu tobetela bango masolo te. Eza pe na batu mosusu tobetela bango masolo, donc vie ezalaka bongo. Alors, sur ce, luka mwa mutu moko yebiki mutu oyo asambelaka, mutu oyo azalaka na sagesse, mutu oyo azala mutu teke non, soki na beteli ye makambo, na beteli ye masolo a okendo panzanga. Bato bongo baza sur 100% na koti koloba ta 30 personnes ya batu o bayebaka ko bomba ba makambo bazalaka. Luka mutu oyo ayebi makambo ya Nzambe, ayebi parole ya Nzambe, oyebi ke soki na ke ko betela ye lisolo ako encourager nga sur la vie spirituelle. Azala mutu teke non aya ko juger nga, to mutu moko teke non na ye na problème ye pe mikotisi na problème wana akomi pe ko finga komi pe ko loba ko matisanga na cerveau. Bato abongo koki ko betela bango masolo te. Alors soki osu mutu moko ya bien, mutu oyo aza na maturité, aza na sagesse, oyebi ke soki oza na problème, solo la kanaye. Solo la kanaye akitisa motema na yo. Mosusu bandeko nanga, surtout la plupart des gens, tozalaka soki oza na problème, ozata na tante ya kokota na prière. Mais solution penza ya kitoko ezalaka soki oza na ba stress ya ndenge nini. Kotaka na chambre na yo, kanga ndako, vanda na se, bando lelela Nzambe. Ezala teke ozo prier, mais bandaka koloba. Monika nde na osala émission bongo. Yo po ozoloba Nzambe. Pona nini kangai? Pona nini makambo kanga? Donc osolo la penza na Nzambe. Nzambe pa koyoka yo. O milobeli, ata soki o milobela 3 heures du temps, 5 heures du temps, yo moko kaka, pour que o se refoule. Soki monika akeno e o simba te, ndeka ndenge na lobaki na ebandeli, luka mwa mutu moko o partager na ye, mutu wana a soutenir yo na ba prière, mutu wana a pesa yo surtout makasi sur la vie spirituelle. Moi solution ya misatu,
Koki kotia ta ba musique na yo. Musique o préféraka neti nga na lobaka ngo chaque jour. Je suis une chrétienne. Donc soki naza na problème, musique ya nzambe ba adoration na lingana nga ba adoration. Ovandika na adoration wana ozolela na yo adoration kaka. Adoration na adoration. Monaka ozalaka na adoration moko opesa yo makasi. Neti ba adoration ya ba sœur Rosny Kaiba. Ba adoration neti nazo bondela yo bandeko nanga quel que soit problème ozanango, quelle que soit situation oyo ozanango, menzembo wana soki okoti omikoti si penza omona keno ba mwa stress mosusu ba souci mosusu elongwaka nango. Mosusu quand ndenge to sala ba émission to yebike sur YouTube ezalaka koseka na koseka. Okoti kana Étoile Ines TV komi kotalaka ba émission o Étoile Ines TV asala. Eza na ba biographie, eza na ba pasipe mawa, eza na ba triste nouvelle, eza donc je m'excuse elumbi solo et indi donc ba titre nyonso ezalaka. Okoti ka komi kolandaka ba message donc olandaka wana ka ndenge to pesaka ba toli na émission na biso moi toli moko boye, moi parole d'encouragement moko boye peut-être okokweya kuna bala moko epesio makasi. Bandeko nanga to tika kotia ba stress na mitema bato ebele soki totali depuis 2020 jusqu'à 2024 nombre ya bato oyo bakufi na ba crise bandeko nanga baza ebele. Il y a de ces personnes automonaka kino alalaki alamuki te, la plupart des gens bakufaka na ba crise. C'est parce que moya kolandelaka bango ezalaka te. Peut-être que na famille boza na mbongo te boyebika akufaki na ye azalaki na pongi. Peut-être na batan nyonso moto bando tambola na ba souci ebele ake azongi na ba souci na ye ake azongi na ba souci na ye azana mutu te keno aya ko consoler ye azana mutu te keno aya azala pembeni na ye mutu wana azate. Alors ba souci wana nyonso mutu otambola kana yango ko sala keno mutu akomi na suka azokoka lisusu te alalika boye ake na ye. Yango bandeko nanga tozala kaka keba tosalaka ba émission ya bongo ezala pona koya kolamusaka bandeko na biso. Tosalaka ba émission ya boye ezalaka pona koya kotia moi en plus na kati ya bandeko na biso parce que ebele ya bato neti ba situation ya bongo soki toyaki ko betela ngo lisolo te ebele ya bato ba ko comprendre na bango te ba omonaka souci ezalaka nango normal, stress ezalaka nango normal. Bandeko nanga stress ezoboma, souci la famille ezoboma, yango toyaka penza kosala ba émission. Omona bato mosusu nga penza na lataka stress, yo penzo lataka stress. Ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali, stress ebomaka makasi. Yango kutu toye kopesa na mwa toli surtout na ba papa mibale bele omona kaka biso mibali tolobaka na biso te ekende nango ka bongo na okufaka na kati. Ndeko nanga ya bobali kokufaka na kati te. Soki eza na situation oyo eza na besoin ya kopartager na mutu, partager yango. Partager yango kozela teke eya kosala bisala sala na motema na yo, eya kosala bisala sala na nzoto na yo, wana nde okomi koluka bato mosusu bandeko nanga esalaka pasi. Nga na yebi mama moko o na yebi très bien akufa na souci. Bandeko nanga selon ba docteur balobaki keno déjà motema na ye ezaki akobeba na ba souci o abalo garder. Bino moko boyebi ka ba réalité ya vie ozana camarade na yo considérer keno oyo penza pire nanga. Soki olobeli ye mabenga na kokotela ye. Siko camarade na ye wana azuye mobali. Mobali o babala na kina kibomwana ayeko découvrir que non camarade pire camarade na yende azwaki mobali na ye. Sikoyo vu que azalaki pe na entourage ya mabe kanenge na lubaki olie ozalata na mutu moko oyo akoyebisa yo que non ça ira to kota kana prière mais akotaki na ba camarade ya mabe. Ba camarade bakomi ko condamner ye, ba camarade bakomi ko juger ye, ba camarade bakomi ko lobela ye mabe.
soki azate ba lobi mabe omonaka moko abimi aye koyebisa ye keno tala makambo bazoloba pona yo kote mosusu atali libala na ye eza kokufa kote mosusu atali ba camarades entourage na ye bazo sasa ye pas possible. Siko mama wana akomaki kotambola na basusi chaque jour. Akomaki ka akiti ya matini souci. Akiti ya mati souci. Jusqu'à ce que eyaki kokoma keno esimbaki lisusu te. Ezalaki somo. Esimbaki lisusu te. Pe mebando kende nango. Nde jour mosusu kaka ayaki kokufa. Ayaki kokufa parce que mosusu bandeko nanga tozalaka na entourage moko bandeko nanga nde bomaka biso. Yango na vie ya lelo eza vite ke ozala ba camarades 100 ba camarades 10 ba camarades 20 tozalaka besoin na ba connaissance. Bonjour to dekani. Nazo luka adresse moko boyebi yango c'est fini mais tozana temps wana teke na ya na ndaku na yo to betaka masolo ba camarades 10 20 30 bandeko nanga babomaka. Camarade ya solo na lobaka ezalaka nzambe soki oza marié camarade na yo eza mobali. Peut-être zala na mutu moko ka ndenge na lobi mwa mutu moko soki oza marié mwa marraine na yo soki omoni ke marraine na yo azalaka mutu moko ya sagesse aza na discernement ya makasi mais soki ezaka batu mosusu o bazalaka aza na ye kaka makambo nyonso koyebisa ye ake pe kopanza nteki. Batu abongo zala mwa musika parce que un jour bakoya ko bomisa yo na système moko ya mabe kandenge etwali nestivia lobaka ane ya sika to kota bandeko nanga kandenge na bando loba comédien na biso atiki biso atiki bana kandenge na utaki koloba bana na ya mapasa batiaki bango zemi kutu mibali baza ya malonga te. Alors mama na bango nde ya bando zwa soin na bango yenda bando kipe bango bando sale ya bango makambo nyonso tous ko mama na bango akufi nanu bakundi yete. Toyebi ke ebele ya batu babando sepela na comédienne na biso ebele ya batu babando linga ye mingi et puis ebele pe ya batu baholinga pe kandenge ezalaka ba participer na makambo tu yango toye ko senga na bino ba fan kandenge to salaka soki omona keno na ebi place na kende na kutana na bana na ye na sala mwa geste yo moko kaka so omona ke oza musika moyen okoma kin na biso pona kendo lela ye eza mwa pasi mais quand même ozalaka en contact na ba comédien mosusu oyo okoki ko pesa basunga famille wana yo moko kaka to sunga ye la famille soki pe omoni ke oza na yo na makoki te mais eloko okoki kosala eza kosunga ka bana na ba prière yo moko kaka okoki kosunga bango na ba prière la famille Nzambe alola ko aopambola yo kaka Nzambe alola oya tikaka batu te akosi rappeler pe na yo akosi rappeler pe na famille na yo ndeko na biso akufi atiki bana nga na lobaka na nga chaque jour mwana ata soki asi aboti na ye pe mwana mosusu azaka mwana na âge na bango wana baza soki na 22 ans soki 23 ans baza na bango nanu bana mike donc bazalaka toujours et encore kaka na besoin ya ba parents na bango bazala mwana nyonso surtout na ba âge ya bongo azalaka toujours besoin na mwa parents na ye agidaka ye ata soki bazalaki na ndako ya libala balingai bazalaka besoin na mama na bango azala wana kutu tomona kata ba mama mosusu aza na 40 ans aza na 50 ans aza na 60 ans mais ton ba yebisi ka keno mama na ya kufi bandeko na ngai ezalaka mwa pasi mona batu bakomi kolela mama na biso kufi pona nini fale otikala donc ezala mwa bongo mutu nyonso to epa ya mama azalaka mwana azalaka toujours et encore besoin na conseil ya mama mutu nyonso to azalaka besoin na présence ya mama to na affection ya mama bandeko na ngai comédienne na biso atiki biso o sala pasi kane na lobaki na 2024 oyo ba comédienne na biso ebele bakufi ebele ya ba comédienne la famille bakufi 2024 ebele ya matanga ekoti plutôt na monde théâtral monde artistique na biso déjà na janvier kaboyi bandeko nanga totia ba comédienne na biso na ba prière Nzambe alola a continuaka toujours ko protéger
ba comédien na biso tolinga bango tolinga bango mingi tolinga penza bango ebele ya batu ata bino boza na bandako kuna bolingaka bango. Bandeko na nga bokomela biso kana ba commentaire bisika nini bolandaka Étoile Nines TV. Nalinga koyeba koyeba me na cadre dia place nini bolandaka Étoile Nines TV. Soki boza na bino na Congo komaka Congo na biso, soki boza na bino soki na Mbujimai kanenge tomonaka bandeko mosusu bakomela biso naza na Mbujimai kananga bokomeli biso kaki non naza na Mbujimai kananga osala Étoile Nines kitoko mingi makasi. Soki pe boza na poto kandenge ezalaka bosalaka sinyo ekosala kitoko mingi makasi. Bandeko na nga tokomi na biso na suka toyeko epengle mwa eloko moko boye pona bandeko na biso ya mibali ba mosusu balobaka kake non ba chroniqueur na ba chroniqueuse plutôt bayaka na ba réseaux sociaux pona koluka mibali. Bandeko na nga eza na ba chroniqueuse o baza na bango marié légalement marié neti ba biso toza basi ya mabala toza pe na bana. Donc boye bakango tango botiaka ba commentaire to tango bobengaka pona ko gangela ka biso to na kofinga ka biso boye bake toza pe basi ya mabala. Bandeko na nga tokomi na suka ya partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.